Mbote na balandi nyonso ya la grande découverte lelo toye lisusu liboso na bino pona likambo ya Koffi Olomide na mwana na biso Diddy Stone. Bandeko bino mo bomonaki mikolo eleki awa ezalaki ekitaki emataki Koffi Olomide na Cindy Leker elongwe wana ali ya tomboki Diddy Stone atali alobi ya aza mwana mama. Alobi akoki kotika te osali mama na ye mabe osali ye mabe. Elakisi osali ye mabe. Donc Diddy Stone abi ya otika te ye aza pour mama. Akolakisa biso yango vraiment ke aza pour mama. Alors bandeko tomonaki oyo ucholeka Diddy Stone asala boye mabe aposte boye mabe. Elongo wana toyo omona Diddy Stone biso nyonso tomona video wana Koffi Olomide asala video na Diddy Stone ndenga osombela mwana ye mutuka ya 50,000. Bandeko nyonso bayebi ke mutuka wana Koffi asombelaka mwana na ye Diddy Stone. Mais tolali tolamuki to comprendre te tomoni Diddy Stone a posté après avoir ya Laurence Okoko koleka na internet koloba na batuke Cindy aza madame ya Koffi Olomide. D'ailleurs, Koutou, ya Laurence Okoko a confirmé biso que Cindy, désormais, comme Cindy et comment Cindy Olomide. Cindy Olomide. Tomoni ya Laurence Okoko a confirmé biso yango d'ailleurs, Koutou akenda kolia et pas ya belle-sœur na ye Cindy Olomide. Mais, to kamwe epesaki Diddy Stone kanda makasi alobi te nga funa yo yebisa bino vérité mutuka o bomonaki papa alobaki ke asombela nga na 50,000 eza papa te mutu asombelaki nga yango. D'ailleurs kutu papa atiaki kaka 10,000 nga moko natiaki 40,000. Bandeko tomoni bandeko mosusu basalelaki yango ba video na internet ekitaki emataki bamosusu mpe bakondanaki Diddy Stone bamosusu mpe bakoma ekoloba na Koffi. Nyonso wana se totali bien bandeko nanga eza ba vie privée na bango mais kokamwa mwana azobimisa ba secret na internet par rapport azosepela te makambo oyo papa na ye Koffi Olomide azosala. Bandeko telefone eza ouverte o nyonso amoni akobenga akoparticiper ekosala biso bien numéro eza affiché wana. Mais na osenga na bino botala nanu ka video oyo papa na biso Koffi Olomide asali message oyo apesi pona mwana ye Diddy Stone alingi te batu balobela makambo baloba mabe pona touti komona biso nyonso ndenge Koffi Olomide alingi te balobela mwana ye Diddy Stone na ndenge ya mabe. Mais avant tolanda video tomona ndeko mo azo insister toyoka ye nanu après wana na otila bino video ya Koffi Olomide ndenge ye moko aleki message ape toyoka message o apesi pa ba fan na ye soki alobi nini. Voilà. Oui, allô maman? Pona ngai na Diddy Stone na papa na ye mwana ata papa ke kolinga basi ebele azosala boso bazosala nini mwana ifozaka na position na mwana otikalaka mwana makambo ya papa na mama okokota yango te okoki kogarde silence omona papa na azosala mabe ozokonsole ka mama obengi mpe papa pembeni olobi papa eloko ozosala mpo boye mpo biso tosi tokoli eza valeur te ta ndenge ozotorture mama tala ndenge ozosalaka makambo ezobima na bareseau sociaux monde entier biso toyebani sala eza mabe afale pa ye mpe mwana akende kobima na réseaux sociaux altale papa na ye na réseaux sociaux wana eza respecte eza mpe malamu te. Vraiment ngai nazoparticipe mpo anini mwana aotikala mwana ata mama na papa bazoswana mwana azalaka kaka na katikati apekisi koto atie kimia koto mwana akoki kobima na réseaux sociaux te abimisa mabe ya papa na ye te.
Quel que soit papa aza ndenge nini, ata oza papa kizengi, ata papa aza zoba, ata aza mobulu ya basi, obimisa salite na ye to ekogarde ka silence wana aza papa. Papa pe ntango mwana asasali mabe te bato bazoloba mpona mwana na ye, wi akoki koya alobi ke nobotika kolobela mwana na ngai, akoki mpe koya te mpo bato wana ntango bazoloba wana ekosala mpe eloko te. Bato wana bazoloba wana ekosala nango eloko te putike yo papa na kati ya motema na yo olobi nalimbisi mwana na ngai eloko oyo asali, obie ndenge abimisi ngai salite na ngai libanda, nolimbisaka mwana me okoya esu na réseau sociaux te koloba na bato botika kolobela mwana na ngai azaka makila na ngai. Nani ayebi teke aza makila na yo? Nani ayebi? En plus yango likambo nyonso ezala boza na basekret na kati ya ndako ekomi na tu na réseau sociaux wana ezalaka nini? Vraiment ezalaka nini? Po secret intime ezalaka su te papa na mwana, mama na mwana, mama na papa ezalaka su te. Ti mabale kozala kaka keno boswana batie kamera, bosala batie kamera, nyonso kozala ke kokoma ka na réseaux sociaux te. Mwana il faut garder place na waki mwana. Papa pi faut ozala na dignité ya famille na yo, okoki koloba botika kolobela mwana do yo tala akotaka no mpe ba réseaux sociaux yango, otalaka na yo mpe makambo oyo bazofinga bana, ata bafingi ata banini te. Yo lokola aza makila no vanda silence, mama ayaka kogangaka, papa ayaka kogangaganga te. Wana eza lokola opesi lisusu bato babanda olobela mpona mwana. Ifale avanda kimia, avanda silence, ayebi ke mwana nga aza mabe me nalimbisi ye mpo aza makila na nga, avandi silence. Me yo pe papa olandi su mpe kaka na bozobana oyo so oloba na bato wana otumboli su bato balobela yo susu o bien nini. En tout cas mpona ngai papa asali mabe, mwana mpe asali mabe. Point de vue na ngai eza yango wana. Merci beaucoup maman pour l'appel na yo. Tolanda siko video ya Koffi Olomide. Message oyo apesi pour na ba fan na ye. Cette courte vidéo pour vous dire ceci: quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quels que soient les contextes, ne parlez pas mal à Didi Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Didi, c'est ma vie. Didi Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. Bandeko bouti kotala video oyo touti kotya wana ndenge Koffi Olomide asili koloba na bafani na ye mpona makambo etali mwana na ye Didi Stone. Bandeko bo réagir, numéro eza wana tokoyamba apela liboso pakati. Voilà donc eza nde bongo boyoki Koffi Olomide. Selon bino siko bandeko réaction na bino eza ndenge nini? Koffi asali malamu to asali mabe na likambo oyo ekome oyo ayeko oyo ekomeli entre ye na mwana na ye oyo esali ke ye na mwana lelo bakoma na ba distance milai. Oui allô? Oui, allô? Oui, bonsoir ndeko. Réaction na yo par rapport bonsoir. Ya toza posa réaction na yo par rapport ya sujet oto lobela ya Koffi Olomide. Ok, nga nazolanda depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Et donc Koffi Olomide eza problème personnel ya ye na famille na ye. Ozolanda. Voilà. Et puis ba Congolais ba comprenaka te et ya kota makambo oyo eza toujours na ba limite. Yango moni bango bakotelaki babundisa nani Didi Stone, mais na minute oyo papa bango alobi désormais mutu te atia Didi Stone lisano.
yango nde adage oyo toyokaka singa ya famille ebendanaka me ekatanaka te. Voilà. Dans toloba Po bato soki bakota otali ye lelo makambo wana batikali mpe na soni ukoma. effectivement eza bongo batikali na soni po Kofi a prouvé que quel que soit mabe ya Diddy Stone, quel que soit mabe na ye, c'est que baza na bango kaka ensemble, baza ka papa na mwana na ye. Yango nde des fois il faut ko apprendre kotala makambo ya bato mosika et puis ko juger yango na miso au lieu ya kotia ba commentaire. Oh lelo asali kutu video oyo tolandaki na la grande découverte ya kosenga batia moko na ye makelele te. Ozolanda? Tolanda yo yaya. Donc ouais, bato batika Diddy Stone tranquille, ba déranger ete. Mais eloko nga na kosouhaite eza kaka eloko autaki koloba par rapport ya bajournaliste batanga kombo na ye na baémission na bango te. Donc eza yaza mutu moko public, donc aboya te batanga kombo ya Kofi. Soki bazotanga na mabe to malamu ye mpe akojuge boke bato baotanga kombo na nga na ndenge mabe ma changer. Parce que aza personne publique et en plus ambassadeur ya musique congolaise et puis a déclaré que batanga kombo na ye te. Oui, normalement ka ndenge toutai koloba likambo ya vie privée, oui eza na ba limite nango, mais des fois andimake batanga ye dans le bien comme dans le mal. Tout ça, ça fait partie ya travail na ye. Mais koyoka bandeko mosusu ndenge bazoloba lelo soki makambo ekomi na niveau oyo eza parce que ye moko Koffi Olomide alingaki yango. Mais bajournaliste wana mpe badeklare babi koma sikoyo ye akomi koya kopekisa bango batanga kombo na ye te. Po so otali makambo ndenge ebandaki balobi ye moko apibliaki makambo na réseaux sociaux yango moni lelo epesi makambo oyo ezopesa ampleur oyo tozomona na réseaux sociaux banda babandaki sujet Koffi Olomide bazosilisa yango pete. Po na yo sikoyo ndenge décision oyo azwi eza ya bien to eza malamu to eza ya mabe? Décision wana eza ya mabe mpo na ye etoke ambassadeur. Bien que bajournaliste yango basombama na bango ke jamais oloba malamu na ye ke bajournaliste il faut balobela ye kaka il faut andima yango kaka. Et puis mpona mpona ndenge ye moko atiaki na réseaux sociaux bon nga namona neti Quadraco asala biloko po amitika po esala bese po oyoka boye ya poste mwana ya jibe oyoka nani mwana na ye wana aposte jibe. Donc eza babiloko mo boye on dirait baosalisa biso baje. Tout cela c'est pour créer les baises. Bato bakomprena te bautika na conflit or que eza babese. Ok. Mpo na yo sikoyo ya conseil nini okoki kopesa epa bandeko oyo baokota makambo etali ya bango te eza kokuwa bavie privé ya baartiste na biso epuis conseil nini okopesa apa Koffi Olomide artiste ya mboka? Conseil nanu mpona bato oyo balandaka bavie privé ya bato. Omoni lelo peuple akoti distraction makasi. Peuple akoti distraction na badomaine nyonso ya vie. Okomona ki koti oyo na Congo tokoma bato moko boye on dirait morale eza te. Donc sosi ya éthique eza te partout
okomona bamosusu na bauniversité makambo ezobima na côté politique na assemblée nationale baproblème mosusu donc lobi awa badéputé c'est pas normal et tout cela ça se passe sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux mosusu eza montage mosusu mpe eza réalité. Dans tout cela yo nde mutu na mutu namiyeba place na ye nga naza internaute nazala na balimite nanga mpona tia vie ya moninga en danger te ou soit namibatelanga moko namitia en danger te yango ekopermettre ke mutu na mutu so agarde bande na ye moye tozala na badifficulté eza te. Et puis côté ya Quadracora nakoloba ye aza ambassadeur de la musique et en plus que aza na passeport rouge ya musique congolaise. Donc aza mutu ya osala n'importe quoi te et puis il faut y azala nde modèle numéro 1. Voilà. Mais bamusu mpe balobi eza parce album aotobimisa légende esa epesi makambo te yango amemeli yango kaka na position wana. Sikoyo so album epesi makambo te bamakelele wana nde ekopesa yango makambo. Toyebi wapi? Non, album eza nango bien. C'est juste qu'il y a jusque là bato mosusu nanu badécouvrir yango te. Non, c'est un bon travail. Donc azongisi biso mekoti ya kala. Ok, merci beaucoup ndeko pour la participation. Na ototika pe bandeko musu babenga. Merci beaucoup. Bye. Voilà bandeko buti koyoka ndeko na biso mususu auti kobenga awa pesi point de vue na ye par rapport ya makambo tomona ya Diddy Stone na Koffi Olomide. Bandeko tokotaka bikota kota te. Faut talaka nanu, faut pezaka nanu avant ya oya okota makambo batu surtout oyo eza vie privée. Lobi so bomoni siko Koffi Olomide na Diddy Stone. Eza mambo soni boloba nini. Toyamba appel mususu. Oui allo? Oui allo. Mboti bandeko na wana stu na kuti wana banzalenda. Oui ndeko loba mwa makasi s'il te plaît. Pesa mwa makasi na ngai comme d'habitude. Pesa loba mwa makasi po bandeko ba oko bien. Point de vue na par rapport à Vieux Quadra na Diddy Stone. Po vidéo choleka na taki vidéo bomoni bino moko message oyo Vieux Koffi Olomide apesi epa ba fan na ye. Yo siko point de vue na yo olobi nini? Oui, merci vraiment maman Adeshi pour avoir le fils Marie. Et c'était là qui est comme tout le monde na nyonso tuko ezoleka entre na vie ya Koffi na mwana na ye parce que dans la ministère tout congolais ezaka te biso moko ezaka Koffi ministère ebele baza bastar ebele mpe baboki tukoka okona bavi na bango te basexpose bana na bango na baréseau sociaux par exemple nakopesa ya Félix Wazekwa monstre d'amour abota mais tomonaki ete na bamakambo oyo ya baréseau sociaux koposta bana même si basi na munene ayebi mwasi Wazekwa motu te na Wazekwa aza na mwasi na ndako tozwi mpe lokola vi par exemple neni papa na biso otaka otika biso ketenombe reposa mpe papa Wemba azalaki na mwasi ni mama Amazon biso tu toyebi mais totikola moni te na makambo oyo na la publication papa Wemba asalaki boye papa Wemba asalaki boye azalaki mpe na bana nani ayebi bana papa Wemba na baréseau sociaux non mais eza kaka bamusicien na biso mosusu oyo bacomparaison na bango toyebi te mais eza na bastar ebele nesi ba R Kelly totikola mona bango te bafota bana na bango na baréseau sociaux babasi na bango non ba Eminem abota maodima te moto abota eza kaka bandeko na biso oyo bacomparaison na bango eza dete bakoma kokotisa na bana na bakati baréseau sociaux soki lelo mwana na ye arépondre moto
mutu wana mpe akozala aveugle te mpe to akozanga maboko te ya kokomela mpe te ya monoko kolobela il faut répondre ye donc okabeli mwana mutuka opesali mwana nini wana nyonso soki olakisa biso na bareseau sociaux eza vraiment bien te mais eloko wana esepelisa yanga vraiment te yango nalandi live mbangu mpo nazala mpe na mwa kimia bakofi eza kofi fali wera baza mwa ebele me bakarma mpo bazalaka na makambo wana te karma mpo aza mpe sika ayebani na mboka ya kongo asalaka eloko wana te karma basi vraimen ebele papa na kozanga mwana soki bana te me mwana kozanga asala mwana na matete ok ana mwana na matete wazekwa nani ayebi wazekwa te nani ayebaki mpe ya papa wemba te ntango azalaki na bomwana conseil nini okoki kopesa surtout na bandeko bakoti makambo oyo sans kocontrôle quoi donc sans maîtrise bakoti yango katika bakota kaka makambo yango otolobani batikani na soni ukoma parce que tomoni tokanisaki papa na mwana bakabwani mais apparemment baza na bango papa alingi na ye kutu te na mwana na ye conseil nini opesa na bato epuis conseil nini opesa na mopao eloba papa mama botu ataki zengi aza mama omoni babakasinga famille ebendanaka ekatanaka te mais baza na raison bato babimisa slogan wana singa famille ebebana entre kofi na mwana na ye bino biso tokokota ti putila bona likambo nini kotala place oyo etiki bato ebele na soni parce que didiston aboya wana te wana papa na ye kofi mpe aboya wana te wana aza mwana na ye eza likambo makila likambo mosusu soki mpe tokangaka bamonoko na biso totala okwa ndako ezozika tala etiki bandeko ebele na keskese ata kofi na mwana bakabwani bona boye non ok eza makila na ifo bazala kaka kofi akoboya mwana te mpo na bino mwana mpe te akoboya papa mpo na bino bolobaki jamais aza na papa mosu akoki osomba te voilà sikoyo conseil nini okopesa Koffi Olomide par rapport makambo oyo peut-être ye akanisaki eza kaka base moko eleka wa mais tokende déjà si je me trompe pas ba 2 semaines base yango ezocontinue toujours kozala na ampleur moko boye kaka conseil nini okopesa ye par rapport a makambo oyo ndenge tokomi na conseil ongo nakopesa croire aza papa oyo biso tutu respectake makasi aza legende na biso azwa mpe makambo mingi en sérieux vraiment azwa makambo mingi en sérieux ekozala vraiment bien acontrôle bandini acontrôle vie na ye ayeba nini oyo azoloba nini oyo azosala ekozala vraiment bien parce que aza mokolo ayebi mingi oyo azosala mais acontrôle nde sikoyo baplace oyo azali parole nini akoloba parole nini oyo fo asala eloko nini fo abongisa eloko nini fale fo asala donc eloko nakoloba nesi yango wana vraiment aza papa oyo aza déjà mokolo amisi respecte ekozala vraiment bien makasi. En tout cas, merci beaucoup ndeko na pour la participation na yo tosepeli mingi vraiment. Merci maman. Yeah. Merci bye. Voilà bandeko touti koyoka ndeko na biso ndenge apesi point de vue na ye en tout cas makambo eza pasi mingi. Tant toya koloba liboso ya internet toyebaka nini tozoloba. Toyamba ndeko pe susu azubenga. Oui allô? Bonjour na balandi nyonso tu bazolanda. On nyonso bazolanda émission na biso oyo. Bon, eza pasi vraiment komona vie ya Koffi Didiston na mwasi na ye ndenge ekomi sur internet vraiment boye eza mwa pasi. Eza pasi. Nga vraiment nalobi ke botika vie ya Koffi, botika vie na ye wana ya vie privée na ye. Wana ya vie privée na ye. Donc botika ye. Donc omona boye mwana pe aza na raison mwana pa aza na raison parce que Koffi mutapesi
apesi mama na ye pasi mwana mpo akofanda bongo ta koyepa kokanga maboko te biso vraimen bamama toencourage mwana biso ma toencourage mwana vraimen azwi para pasi ya mama na bango oyo ayoki na makambo nyonso tu papa na ye ayokisi ye soni ayokisi vraimen mama soni yango moni mwana vraiment azwi le devant na vraiment alobi en tout cas aza na raison ya koloba mais tokota vraiment vie wana makasi te parce que ya vie privée na bango eza vie privée na ye mais Kofi vraiment makambo ekomelaki makambo esalami talaka mwana ayoki pasi na place ya mama na ye ayoki pasi yango moni akomi koloba to comprendre eza pasi toza basi eza normal mais on est vie privée na bango tokotango mingi vraiment te. Merci beaucoup maman pour na point de vue na yo vraiment tosepeli mingi pour na participation na yo bandeko tokima liboso ya ngonga en tout cas merci na bandeko nyonso oyo baza en ligne awa bo like bo partager ba live na biso ekosala biso bien mbala nsima tokoya lisusu soki likambo moko epesi mpasi toza na temps tokoya tolobela yango me na ndenga bien parce que biso awa baingere eleka te biso awa tosalaka mosala na biso na ndenga bien mpona koloba en tout cas bandeko oyo amoni azwi occasion obenga te atiki message naomona ndeko mosusu azokota awa alors Maman, pour la Kofi Olomide, vraiment, batika vie privée à moto. Oui, maman, tozoyoka yo obandi mbala moko toyebi te obengi wapi. Kofi Olomide déjà lobaki. O nyonso akosite kombo na ye. Chaîne na ye bako bloquer ngo, chaîne na ye bako kanga ngo. Donc soki mutu aboyi na kombo na ye botiki. Bobandolandelaka vi ya Kofi yango ti wapi lobi ntango so totali bien mais ye moko Kofi aye na makambo na ye na internet sikoyo bato basala nini ata yo moko mama loba nanu bagrand musicien biso totika na bango na Congo eza kaka Kofi so totali bapapa Lutumba bakenda bapapa Wemba bakenda bamadilu bakenda donc babaoba mpenza bavrai baoba bakenda batika biso alors tant totikali kaka na Kofi fo koyeba korespecte kopesi honneur que ça soit mabe na ye eza vie na ye ezala bali basi 10 achange oyo azongeli eza vie privé na ye ye na mwana na ye bakotikala kokabwana te donc bino bato bozokota mamba Kofi so mpona nga na part na nga botika mpo botikala na soni. Merci beaucoup maman. Maman alobi bokotika na soni bino bato bozokota makambo ya Kofi Olomide na mwana na ye waza makila na ye Didi Stone. En tout cas merci na bandeko nyonso oyo baparticipaki na live na biso ya lelo. En tout cas tomonani mbala nsima. Bisous, bye, à la prochaine.